Mabota na mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Bienvenue chez nous. Merci na tutu balingaka. Maman Francis Kabalé dans la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, bande konangai merci na ndenge bolingaka émission Kimbangu Nzambe. Boyamba émission Kimbangu Nzambe na banda kuna bino, botalaka na ba télé, botalaka na ba téléphone. En tout cas, merci beaucoup, vraiment merci pour tout. Bandeko mama balenda kande na isaka bino soki ya ye bozwaka temps ya kolanda, tozwaka temps ya kosolola po ezalaka très important. Awa émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Tokomi na tango ya vérité. Donc tokomi na tango ya ba vérité. Eloko moko koleka biso ezalite. Donc zwaki tipusa na vanda tozwa tango ya kosolola po te ezali très important. Landaka na bokebi nyonso. Voilà. Émission na biso elelo na kotia nzembo oyo nazwaki na révélation. Nzembo wana ta una sutuki na sali audio ya nzembo wana pona bosa na te. Mais après na yeko yoka yango na koti na internet na zwi nzembo yango tokolanda message oyo tata Simo Kiba okianga Nzambe molimo mosantu apesi na nzembo biso bakimbangiste toyebi foi kimbangiste ezali maloba ya bapapa banzembo na Bible. Donc alobi maloba moko na nzembo wana ezali très important ya kolanda yango. Nazotia nzembo bolanda nzembo oyo na yebi nzembo yango. Eza banzembo na biso jeteki. Mais nazaki na ona mutu te. Kaka ndenge na lalaki nanga nazwi révélation ya nzembo oyo ezoyemba. Tango ezoyemba na sutuki nazwi nzembo yango na enregistré na sali audio po na bungisa yango te. Nde na sala ki bongo. Aitango na lamuki nga na bi seki tata za na posa na tia nzembo oyo. Nazo tia nzembo yango siko. Banzembo ngo ya biso o mususu eti ba jeteki boye banzembo o eza banzembo ba ange ba pesaka boko ko fungolaka ba compte te après boke ba compte yango wana ba bloquer yango donc ange pesaki nzembo wana futaki mbongo te ndeni ekomi ke po bazwa mutu akozwa nzembo te donc soko tiango bo bloquer e na ko tiango na chaîne nga te mais nzoka nde siko tala nzambe siko apesi nga na tia na apesi nga nzembo ngo donc il faut na tia yango bolanda mais eza éligible donc na kokozwa ngo te. Nous causons po eza déjà bien privé ya mutu moko boye. Ezalaka te. Il faut bo débloquer système wana. Ela banzembo ya Nzambe. Oko komisa wana ba niveau bo komisa rango te. Eza jeteki opena wana ekoma jeteki na kati ya YouTube wana. Banzembo nango ezali bloqué. Banzembo ba ange bayaka nango. Siko banzembo esengaka ekotaka na ba chaîne mususu, ekotaka bato balandaka bateya. Eti nde na tiango boye ekozala déjà na ko tiango même na chaîne na te mais tellement que eza musala ba pesinga il faut ka na tia boluka bo débloquer bloc wana ce n'est pas bien bande ko na ngai to la nzembo na bokebi nyonso ibongo to continuer moi moke Poso ya pate babonga maobandimi isalanya bango koboma ekonde kola kobendisa misala ya ingoma isalanya bango koboma ekonde kola kobendisa misala ya ingoma sikabolingi komonana kolele na bato moto na misala nyaye ndenge ya kosalaka sika bolingi komona kolele na bato moto na misala nyaye ndenge ya kosalaka yoka nzembo nande yango na bokebi mama olingo bakoyi babomama na lingomba ya Nzambe balata poso ya mpate babomba bana kati ya bandimi boko yeba te
pe konyokola kobebisa misala ya lingomba. Misala na bango koboma pe konyokola kobebisa misala ya lingomba. Sika bolingi komonana ulele na bato na misala naye ndenge ya kosalaka. Sika bolingi komo boyoka okomona na polele na miso ya bato bokomona moto na moto akoyeba misala na ye ndenge ya asalaka. Moto na moto misala na ye kobima na mpwasa. Nalobi na kozonga nsima te na telemi. 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 Okokutana obana. Okokutana. Landa nzembo oyo landa yango eza motuya. Okokutana obana. Okokutana obana. Ubebisi na jaliko ya kokokutana obana oh. Salana ngai ubebisi na jaliko ya kokokutana obana oh. Salana ngai ubebisi na jaliko ya kokokutana obana oh. Okokutana bana obana. Misala nanga ibo baby sina jani boya kokokutana misala nanga ibo baby sina jani boya kokokutana kanda ezabeza kusala na bozo comprendre que yo kanti yo kosala mo baka sentiment kaka boye ndeko mawa ko lamuka to comprendre o tele kana mama oyo etali yo. Kokokutana na misala na ngai bobebisi kokokutana bana obana Voilà, merci Jeteki. Merci Nabato Balandi Nzembo, j'espère que vous comprendre. Vous comprendre. Bankoi babombama olingomba ya tata Nzambe. Balata poso ya mpate. Babombama lokola bandimi. Me misala na bango koboma pe konyokola kobebisa misala ya lingomba.
sikoyo bolingi komonana polele na bato sikoyo misala na bino ekobima na mpwasa moto na misala na ye oyo ye asalaka nini asalaka bandeko nzembo yango elobi tata alobi na nzembo soki na miniti oyo olamuki na yo te nayebi te yango tata aza kotuna ozali nani oza netre alongaka te ndeko oyaka na lingomba mpona kosalela nzambe to mpo oyelaka bandeko ya nzambe lingomba ekabwani bino boza kaka ke te biso fo tozongisa libota libota kimba kokabwana te yo nani nzambe atrasa likambo na depuis ebandeli ya mokili kokabwana oyo lingomba ekabwana eza na ntina nzambe ayebi ntina yo koluka owela molimo na yo te owela bandeko ya nzambe c'est vrai ça yango azali kotuna tokotunana misala na ngai bobebisi nazali koya tokutana bandeko moma oyo toza nango milengela tika sentiment moto na misala na ye ndenge akosalaka siko bolingi kobima polele na bato ntango bazoyebisa bino nga nazoyesa bino likambo boye eza boye seke nga naomashe bamote ezali likambo ezali vrai ezali ke tango moto na misala na ye oyo asalaki okobima na mpwasa ezali ndenge nzambe azotambwisela makambo na ye yango elobi na kati ya nzembo donc ye moko tata apesi ngai nzembo oyo po ete natia yango na émission po ete mutu nyonso ayoka bosalela baexamen de conscience nga kaka nzembo ntango nazwi yango ezalaki na révélation moko nazwaki mpe kaka na butu kaka ya lelo nazwi sur révélation ezalaki donc cercle moko ezalaki libende moko munene libende wana entouré eza kilo eza cercle donc etiki porte libende ka ya pamba ya rondre ya épaisseur ya munene boye siko rondre wana ya entouré etiki ka porte libende ya pamba muto ko sauter pe na libende no bibi libanda mais eloko nini namonaki omona bazobwaka bato na kati ya cercle wana bato bazobwaka bato so babwaki mutu mona mutu mo tuni na yo pe abinga na comprendre te babwaki nga na ndeni donc yo pe lisusu omona bato bo baza kuna na kati bazokamwa soki babwaki mutu wana tuni mona bato ko tuni do na yo pe lisusu donc bazokamwa nga pe na comprendre te babwaki nga ndeni siko na kati ya cercle wana eza na bato yo tata aza kobimisa na kati abwaka bango siko na cercle wana bobima bokende siko na cercle wana okobima no po eza nango romboe donc eza siko rondre terrain ya munene babwaka siko bato na kati okobima pe na se ya nini wana okobima kosote na yango pe mais siko sote batala yo moyen ya kosote eza te bato bazokamwa bamusicien bandeko na nga bana tata na nga bamusicien bazalaki ebele na kati ya cercle wana bamusicien bazalaki ebele na kati ya cercle wana ebele bamusicien nga na révélation nazokamwa kaka me bamusicien sususu ebele boye bazokobwaka bato na kati ya cercle wana bazokobwaka bato soki babwaki mutu bato bazalaki na kati bakomi okamwa na yo pe lisusu bazokamwa révélation wana nzambe akomi na kanda nayeli bino na kimia nyonso soki bokokomprendre na bino kaka te etali bino nzambe akomi na kanda alobi akozonga nsima te atelemi omonaka ndenge abandi kobibisa misala ya moko na moko misala na bino ekomona na miso ya bato ekobima na polele mpona nini bato bazalaki na kati ya lingomba balati poso ya pate babongwana lokola bandimi me baza bandimi te baza kokosa balati poso ya pate nzoka bankoyi babombama na lingomba ya nzambe
bazui poso ya pate balati babongwani lokola bandimi te baza kobundisa nzambe baza kokomplike misala ya nzambe baza kobebisa misala ya lingomba yango wana tata alobi akozonga nsima te atelemi dobokanisa na bino teke nyonso oyo kaka esepase lobami wana esili nzambe azoya na kanda milengela na yo mituna nazo kotambola ndenge nini soki ozotambola mabe kende kotubela bima na mabe po ete nzambe na miniti oyo ayoka lisusu mutu te epuis aza koutilize bakor na biso aza koutilize kaka bana oyo ye moko akopona tali oyo autilize na ye donc ata ovimbani opasuki ya rien ne change eza tango nde tango yango nde ekoki makambo ebima ata osiliki ovimbani akufa lelo lobi mosika eloko ekochange eza te tata lobi akozonga nsima te atelemi donc ndenge abandi boye akotika te atelemi yo otelebeli wapi yo olandaka nani yo oyokelaka nani oyaka na lingomba yo kobikisa molimo na yo me operda mpona koyeba mingi operda mpona koloba mingi nzambe akoteya na baforme nyonso me bozo comprendre te asala nini alobi su na nzembo mosusu naloba nini nasala lisusu nini mpona bino bobongwana bozali bilema navandi na bilema natei bilema biboyi kobongwana navandi na bilema natei bilema biboyi kobongwana boboyi kobongwana pona nini bozali bilema boboyi kobongwana pona nini bozali bilema soki bomoni moto azobongwana te seke azali bilema omoni moto aza na misala mabe deja donc motema na esi ebeba aza kaka na mpona kobundisa nzambe donc po abongwana asigne de kontra na satana abongwana so mo moto azobongwana te aza bilema aza penza bilema yango wana tata aza koteya ateyi bato yango babongwani te mpo basinya kontra na satana basinya pacte na satana bakobongwana ndeni baza bilema bakobongwana ndenge nini siko nzambe akomi na kanda yo moto oza na kati olata poso apate obongwana mondimi opango pastere ongai nani nzambe aotala na ye te aotala te abi akozonga nsima te ata bolobi keli ngomba oyo kobotambusa mabe boye te bongo nde akomi na tango sikokanda ne komosala bokomona akose manifeste na baforme nyonso siko yo soki omilengeli te yo soki omibongisi nzela na yo te milengela tango toza nango milengela na yo luka nzela na yo luka tata na yo mivandisa bongwanaka na yo deja ozala no pembeni ya tata me soki ozolandaka bilobaloba olingi kokomprendre te etali yo nzambe akomi na kanda telema bato balati mposo ya mpate mingi bato ya mabe bazokomona na santu na miso ya bato bozomona moto jamais akozala na mabe te jamais ndeko ozaka na miso ya bomoto ozotala boye moyebi kati ya motu te bandako tolalaka ezaka na batole ekangama oyo elekaka na kati toyebaka yango te ndeko ozotala mutu na musika ozotala kaka mposo ya pate nzoka ne nkoi na kati ya mposo ya pate me babongwani lokola mondimi babongwani lokola mosantu donc oloba penake ye penza te yango wana ozomona pe na révélation nanga bato bakoma okamwa bandimi mosusu mona pe babwaki mondimi na kati akamwe na yo pe akomi ka miso kobeta na comprendre te babwaki nga andeni boyebi mitema ya bato te
bato bazali kolata baposo apate bazobongwa na bandimi me bato ya mabe bazoya kobundisa lingomba ya nzambe bazoya kobundisa nzambe sikoyo ntango yo ozokoloba eloba ebele ozoloba ebele olieke oloba na ntango eza oyo ekomaka mosusu ya nazwa na temps ya koreflechir na bondela na fukama oyo tozosala oyo ezali sentiment te bomona yango te ekomi divers bomona yango te ekomi eloko moko ye esengo donc ekomi lokola barando moko boye te eya rando te eza te ke koswana moko boye non ntango toza nango soki babimisi misala no libanda olieke ntango babimisi misala na yo oza nanu vivant okende ezali lokola grâce babimisi misala na yo me kende na yo kotubela kende kosenga bolimbisi oyo nyonso osala na kati ya lingomba ya nzambe kokanisa te anda omona yo te anda komona na ye yo me olata poso ya mpate me atikela yo temps parfois na ntango atikela koko kobongwana obongwani te epesi ye siko okandani ekomosala komobimisa yo me ntango abimisi yo ozwi kanda otie na motema yo oza na problème siko nanani me oyebi ke nga nde naza boye makambo alobi wana eza ya solo nasala yango mpenza eloni oyo osala luka tata na yo mikitisa tubela zonga na nzela olobi operdre te me so ozwi kanda otie yo otiela nzambe kanda niti nga kuti otie nonga kanda etali yo po otiela nga yo ozomona nga me nga te otieli nde nzambe po ye nde apesi nga mosalo otieli nde nzambe siko yo siko tokoyeba na ntango asuka ntango bakobwako na ronde wana kuna nde bakokamwa yo na yo mpe kasi yo ozalaki mutu munene ti yo ozalaki mpena tout près ya papa yo pena na yo lisusu donc c'est ça ozomona bokola kokamwa na kuna ntango oyo eza ntango milengela milengela tala esika na yo luka solution zwa mabondeli mikitisa vanda tuna nzambe eloko nini ezokoleka nzambe tosali nini tosenga ata bolimbisi bandeko nga ta nalobaka boye butu na nga nalalaka so opongi bato nyonso te nakoma na bapongi moko ya ndambu nalalaka so pongi normal te bapongi na nga eza ya mokie nazosala boye me na mabondeli mpe natiki te nazosala kaka nzambe ndenge azotindela mosala na ye yokanisi kombo ya nzambe balata yango kaka pamba boye nalati kombo ya nzambe na bandi koloba boye kaka pamba mpona ke nazwa bavi epoke bato mpona nazwa mbongo te na bakonti na nga nakipa mbongo te soki na bando kipe mbongo nanu premièrement nanga natia nzembo te po nzembo oyo ekoza deja bloqué na basystème nyonso donc moye kute kotisa mbongo eza te mais tellement ezali nzembo nzambe apesi nga napesa na mokili bayoka kanda na ye donc il faut natia yango epuis nga bandani na banda mosala natala mbongo te nabaki tata na kosala mosala opesi ngai na kosala me yo moko sunganga otika te nga mopena misala yo moko sala kati na nga boso kotiki nganga mona sala na kotengama na mokili eza na mabebele banzu bebele na kota na baerreur yo moko utilize nga na ndenge elingi yo ndeko na nga bankoyi babombami na lingomba ya nzambe balati poso ya mpati okondima teke mutu wana asalaka mabe me ntango oyo yino mwana teke towumeli bobitunaka tovandi ntango molai na lingomba na biso makambo ezalaka te me ekomi boye ndenge nini omituna te okoluka osala examen de conscience te bozwaka makambo bolata bomoto molimo ezalaka lisusu te molimo ekenda wapi ntango bolata bomoto molimo ekenda wapi nzambe afungoli bachien méchant nzambe afungoli bambwa ya kanda baange na ye ya kanda abombaka bango na baforme nyonso akomi kofungola bango mpo trop c'est trop bato bayoki te andimi kovanda na bato ya mabe asala na bango apesi bango bagrade apesi bango bokonzi basala na bango me parfois bakobongwanaka lobi me baza kobundisa ye babundisi ye mingi babebisi lingomba na ye na poso ya mpate babebisi lingomba na ye babongwana lokola bandimi lokola basantu me bazobundisa nzambe akomi na kanda
yaya yo oyelaki kopesa nzambe maboko to oyelaki kopesa bandeko ya nzambe maboko. Yebaki nzambe bazalaka misato. Nzambe mwasi azalaka te. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu. Mama Mwilu abebengaka na ye nzambe te. Me alobaki ni topesa tata maboko. Ye aza wana pona kopesa tata maboko. Mama Mwilu kia wanga Njitani Marie alobi topesa tata maboko. Tosala makasi na kopesa tata maboko. Topesa tata maboko me tobundisa ye te. Topesa ye maboko me tobundisa ye te. Biso tokoma kobundisa ye. Tata azwi tango mulai na bato ya mabe. Siko akomi kosanza. Akomi kosanza. Rivière etondi. Etondi siko kolekela wapi. Nzela eza lisusu te. Nzela eza lisusu te. Ye moko apesaka bokonzi. Ye moko mona pe ya bozwi bokonzi na ye bokende nango atiki bino bokende kosala o bosala. Kote bokei pe botosa ta mibeko bosalela ye pe na solo me bosali pe te. Bokomi komidondwa, bokomi komitsa, bokomi lolendo, bokomi komona lokola bino nde bozosala mabe. Bokomi na bamakangu, bokomi kokota na ba science ya mabe, bokomi kokota na ba monde ya mabe, bokomi kosimba ba magie, bokomi ko wana eza tango okoti na monde ya magie. Wana yebaka yango. Donc obebisi. Yana yebaki banzambe okomi kobondela bango wana. Yango wana ye moko Daniel 5 to tukotanga to yokango. Ye moko nzambe atiki bango ba bebisi Jérusalem. Bakena bango na Babylone. Me atiki bango pe na bakende. Ba memi pe nyonso ba memaki wana atiki bango bakende. Ye moko pe akomi lokola esclave. Moni nzambe nenga azalaka. Boko yeba yete akomi lokola esclave ayoko vanda na bino. Mais azana esclave aboyi na bokonzi wana pesi bino. Bo rene na bino. Akomi na esclave na kan mais azwi bokonzi apesi bino. So bokonzi wana il fallait ataba tosa me ba bebisi lisusu bakomi kosala mabe loyenge ba ambiance masanga. Bokonzi bapesi yo obebisi. Bakabela ki otango ke tosa ta. Me otosi te. Memi yango na ndenge na yo. Yango na tozomona lelo. Yango tozomona lelo bandeko nanga. Yango tozomona lelo bolamuka. Bolamuka soki olamuki te ozalaka bébé spirituel. Omoni bébé spirituel. Bato mona ozo finga bato bébé spirituel ezali mon openga na zongo peka na molimo. OK, na banda ko swanaka vobe kaka so na moni ko zo comprendre makamte ya komelo ka bébé spirituel. Oui. Banzambe bazaka matata nzamba za matata azapena ba mona ye ya grave. O finga bato bébé spirituel. Non. Autant on sala makambo o comprendre te. Ta bazoyelo makambo penzo zo comprendre te. O bébé spirituel. Bokan sateke nzamba ko ya lisusu yebo ko atelema abanda koloba kuna ke en tout cas o bozoyoka kuna eza boyeboy te. Bino nde bosa la conscience. Bino nde bobuka babolongo botuna nzambe nini ezoleka na tango oyo. Bandeko nanga bolamuka bolamuka. Nzembo toyoki. Nzembo toyoki eza nzembo nzambe moko apesi ngai na yebisa bino na tia yango boyoka bolanda maloba eza na kati et puis a révéler ngai lisusu ndenga azali ko bwaka donc abia kozonga sima te na lobi na kozonga sima te na telemi donc a telemi sikoyo alakisa nguya na ye na mokili pote bato bazoyoka te akozonga lisusu sima te azonga lisusu sima te so ngapene nazala ngaboye eke nzambe azosala nguya na ye a utiliser nga na obanga na nga grimasa moto te na obanga eloko te ngai pe naza kosalela ka nzambe ata mokili mobimbe ningani nga kaka na nzambe sifika nasala oyo yalingi po nzambe aza na bato mingi te aza na bana mokie soki topesi tata maboko te mamula alobi tosala makasi na kopesa tata maboko soki topesi tata maboko te nani akopesa ye maboko nani akopesa ye maboko. Alors siko nga na ndimi na pesa tata maboko na ba forme nyonso oya kotambwisela nga na ba forme nyonso soko na ndenga kanda penza soko na ndenge nyonso pote nzambe
ataleli bato ntango molai atikeli bino ntango borenie bokomi barene borenie bokomi boke kokoma baprince botombwami bozwi ntango me na ntango wana bozwi wana apres bozokanisa nini ntango boreniaka wana bokanisi reni yango kotikala vie mobimba otikala éternellement non ekokata siko ntango nde ekati ntango pena reine nyonso ekati oyo ozalaki princesse no esili babotoli yango ozalaki prince na yo esili babotoli yango mpa bana nzambe mpo boyoka te bobundisa nzambe boyoka te bobebisi mosala ya nzambe ayayai ntango ekoki ebebeli bino bolamuka bosala baexamen de conscience oyo nyonso ezobima oyo eza na koka chance mpe ntango ya bolimbisi eza na nzambe nano akati te ntango ya bolimbisi ezali ebele luka kende kotubela luka omikitisa na makolo ya nzambe mpo nzambe azalaka na ndeko te nzambe azalaka na ndeko te do ntango atiaka kanda na ye abosanaka kikutuke ya botama na bato abosanaka alors tema boza na posa nguye nzambe emonanaka mokili mobimba soki emonani sikoyo bokosuka wapi ndeko sosola oza wapi nzambe akoti yikiyiki na kati ya bato ya satana yikiyiki ya bato ya satana esi ekoki ye ndeko sosola ojali wapi yikiyiki ekoti na bato ya satana esi ekoki yikiyiki wana ekoti ya ndeko na nga sosola oza wapi soki oza no na ndoki te ya moto azalaka na ndoki te seki azalaka ya nzambe aza na eloko moko eza na kati ya motema na ye elobelaka soki eloko wana ezokolobela yo ke tika ndenge nazotambola boye eza mabe na chanzaka deja po te ye moko akomi komibeta kati na yo moto azalaka na ndoki te azalaka na 50% epa ya nzambe siko luka oyeba nzambe ozolanda eske nzela ozolanda ye eza kuna to kuna te bondela buka bolongo na se tuna tata tokomi na ntango moko ya yikiyiki alors nalanda nzela nini oza wapi mimonisa pai na nga nkolo kotika ngai te ekozala bien ekosunga yo ke omitambwisa na loyenge okoya koperdre lobi bakobwaka wana cercle wana bakotuna so na yo mpe lisusu bokomi kokamwa na kuna ebongo yo mpe so okoti awa okomi ya ndenge nini do na yo mpe lisusu bokomi kokamwa do bokomi kobina nyonso bokomi kokamwana tomonaka yo mosantu me ekomi awa ndenge nini yango wana nde mokili eza na posa emona yango wana tata pa alobi nalobi nakozonga nsima te natelemi nalobi nakozonga nsima te natelemi tokokutana obana tokokutana obana aya nzambe atelemi do ntango atelemaka na nguya nyonso ezaka matata ezaka jete luka obongwana bana na ngai solo bobongwana ye tango ekoki kanda nzambe monano mokili likolo mpe na se koleka kasi nzambe koleka te bana bobongwana wetengu ya nzambe elingi komonana omokili bokonzi ya nzambe elingi komonana omokili bokonzi ya nzambe elingi komonana bobongwana bobatela mibeko bobongwana bolingana bobongwana misala bosalaka bokonzi ya nzambe elingi bato ya masumu te bobongwana suka makambo ejaliko ya mokili bobongwana suka makambo ejaliko ya mokili bobongwana suka makambo ejaliko ya tokomi na suka likambo bobongwana ekozala bien mpona biso nyonso yaya toki kokutana na lola ekozala ndenge nini quel dio quel juke pembe na nzambe yaya yo siko operdre sika wana
po nzambe eza la vie éternelle. Donc tozoko vivre na biso kaka. Tozoko vivre na biso kaka. Siko côté Satan boza ko zika bokufa te bozika kaka. Bokufa te bozika kaka. Bozika kaka. Donc c'est ça. Ça l'examen de conscience ko sunga onde konanga. Onanga na yango kaka yango wana. Abonnez-vous sur notre chaîne. Bon maximiser awa émission Kimba Nzambe rien que la vérité. Merci à tout balandinga et tout le monde à la prochaine. Bye. Mabota bamboya awa koluka ngai Nzambe. Ai kibalu nalongi mokili Yembo ebele mikembo banda Ai kibalu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai kibalu nalongi mokili